Amen libota amen bandimina nkolo amen babula mina Yahweh awa tozali na Pretoria précisément liboso ya palais présidentiel dans Oyan na bango wapi pa esika na ponaki pona kosala annonce ya mubange na culte dominical ya église bana nzambe ya Pretoria ndenge elikai kitoko makasi sous la bénédiction ya l'homme de Dieu le prophète Paul Dominique basali na ye en tout cas ba incarnaki présence ya l'homme de Dieu na culte wana ba témoignage frappant ba réaction bandimi nyonso lekaki kitoko bobola na reportage oyo. Amen libota amen bandimi na nkolo amen babula mina Yahweh. Esengi na bino boyebaka ke mubange na culte dominical oyo esalamaki mokolo ya dimanche 31 mai 2026 na siège église Obanzambe ya Pretoria bondi belangai lingomba eyikani na mupepe ya nkolo à travers motina mina ye sa grandeur spirituelle le prophète Kone Paul Dominique descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peu collaborateur direct de Jésus-Christ de Nazareth. Esengi na bino boyebaka lisusu après ba étape na ndenge selon liturgie église Obanzambe bondi milangai nyonso elekaki malamu pe libota na nkolo etonisamaki na esengo po tango dictateur du jour azwaki maloba mpona koenseigner libota na nkolo. En tout cas enseignement wana eservaki na leçon pe enseignement moko na moko azwaki part na ye. Na nsima na yango culte continuaki normal kaka ndenge ba étape ya liturgie église Obanzambe ndenge ezalaka ba témoignage na ndenge pe mituna pe etunamaki po ete molimo esotsolisa bandeko oyo batunaki ba question. The book of Matthew chapter 27 verse 52 to 53. Matthew 27 52 to 53. Tango ekomaki na étape ya exhortation bondi milangai mosakoli responsable a incarnaki l'homme de Dieu le prophète Kone Paul Dominique pour exhortation vraiment ezalaki très capitale pe spirituelle. It is a time that you have to find peace. What amen. Amen. So never trouver femme, ya lingi trouver bonheur. Oza na tendeli ya libota, okata lien ya familial, yo ndem doza oya ba television. As you found the wife that you have been expecting, God wants you to be happy and to be able to save your entire family. Maintenant le sabta familial so botama ba musipamesa no sam. Oyo vraiment elakisaki que basakoli église Obanzambe ba bénéficiera vraiment na moins puissance pe oyo l'homme de Dieu atiaka na kati na bango po ete lingomba epambwama na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Na nsima yango bondi milangai animation 100% bana zeke ba papa ba mama libota mobimba eyikanaki vraiment pona kolakisa ete église Obanzambe na niveau ya Pretoria. En tout cas, ekomi koyikana. Toujours na mupepe ya l'homme de Dieu, le prophète Kone Paul Dominique, ou azali descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, peu collaborateur direct à Jésus-Christ de Nazareth. Na suka ya culte bondi melangai, na basali, na bandimi, na bande kwebele, oyo bazali même pas ba congolais, kasi bazali ba étranger, oyo bandimi na liloba, ba lobaki, atindelaki mobanisa lingomba ba message moya ya malamu, pona kolakisa ete, bandimi na église Obanzambe, pe balingaka l'homme de Dieu le prophète Kone Paul Dominique oyo azali motinda miatata. Amen, Father Peggy. Oh, okay. First of all, I would love to present myself. My name is Brother Joel. I'm one of the brothers that enter in the church of Pretoria North. So today we had a combined service for both sides, Sunnyside and the Pretoria North. So the service was well. The service went well actually. And then I'm happy by the fact that we came together to celebrate today. So the message that I can give for the man of God, Prophet Konde, is that we are happy and we are actually expecting him to come into the country, even though the situation is not very good. Many things are happening around, but we as the believers of the Word of God Church, we are expecting him to come because we know him coming to the country, many things will change. So we are actually pleading him. We are actually expecting him. He will be more than welcome.
Yeah, that's the only message that I can give today. Thank you. Amen, amen. So we are thanking God because of Man of God Prophet Konde Festili about that opportunity that we have today. Today was the 31st May. So we are gathering all of us here for the service just to show the Prophet Konde that all of us, we are hoping just to see him in South Africa, because there are a lot of problems that you are facing in South Africa, of disease, tribal problem, many things that you are showing in the social media. So we need the presence of the man of God, Prophet Konde Dominic, to be here with us in South Africa, so that we must get blessing from him, and then to help us to sort out those situations that you are facing in South Africa. Thank you very much. Amen. From Nigeria, and my name is Jacob, and I've been a member of Word of God for some time, a new member, but for some time also, and it has been a great opportunity for me to be a member of this church, me and my family. We thank God. Ever since we've been a member, God has been good in our life. We've received the mercy and the peace of God in my home. Okay, I will encourage my other Nigerian people to try and be a member of the Word of God Church, because it's not a chance, it's an opportunity to be a member of this congregation. Thank you. Amen. My name is Angela. I'm from Zambia. I joined the Lower Nanzambe, Pretoria North. We want to thank God for what He's doing through the prophet, Konde Polo Dominic. It's a lot, but we'll just try to be brief. Since we started attending this church, we have seen a lot of changes in our lives, in the lives of our children. When we came to this church, we had our son was going through a lot of challenges. We are seeing miracles every day. He's beginning to talk. He's beginning to do things for himself. Because when we came to the church, he was not talking. He never used to sleep. He just changed when he was 3 years old. But we thank God now he's able to talk. He's sleeping. So it's a lot. We can go on and on and on and on to talk about the testimonies. But just to be short, we really thank God. And I would like to encourage others to please come to this church. This is a true church of God. There are so many churches out there, but this church is the real church of God, and we want to thank God through the prophet. Amen. Amen, Papa. Oui, mpona lelo pena topesi Nzambe merci. Pe en plus nasepelaka na ndenge liloba ebima na mokili mobimba. Parce que sans liloba tokoka te. Totambola na baeglise ya ndenge na ndenge tozwa solution te. Mais banda tokota na liloba kimi ekota na mabota na biso na bafamille na biso. En plus merci na ndenge kiti pena lelo eleki bien. Mais tosenga na prophète ayokela biso mawa aya na mboka wana posa na parce que na mboka oyo twana ba problème ebele ezosenga prophète fata makolone awa kokimye kota ya mpona yebi ke présence ya prophète na mboka oyo kimia pena ekokota tozwa kimia mpe tozwa solution na makambo ebele ya eza pena bongo papa na ngai. Merci beaucoup. Leo tulikuwa tunafly, tulikuwa na journalist leo, tulikuwa na wewe mkameramani, tunasubiri kweli man of God na yeye afika hapa atupatie blessing kweli, tunamsubiri. Message ya prophet ni kwa tunampenda ndio maana tunamsubiri, tutafly tukimwona kweli, kwa sababu tunampenda sana, tunamsubiri. Ndio message kaweza kukupa. Tunafly na hii ililoba Nanzambe, kanisa yetu kweli ameleta hapa, imetuletea message mzuri sana, tunafurahi sana. Asante sana. Amen, family. My name is Mary, and reside in the Word of God Church in Pretoria. I'm so grateful to be in this church. We thank Prophet Konde for bringing us the happiness, the joy. We are so grateful to have him in our lives. He has done so many things for me. We greet you wherever he is. Mama Safaha, we love you. You are in our hearts. So
I'm grateful to be here. And the Word of God is a broad church. It has many qualities spiritually and physically. It has helped me through a lot, my studies and my life, and figuring out where I was from and to where I am going. So I'm grateful for that. Thank you. Amen, journalist. Okay, thank you so much, dear journalist. And we can't start without greeting the man of God. We are greeting Prophet Konde Mpolo Dominique together with Mama Marceline Safara, wherever they are in Kinshasa. On behalf of the church in Lubananzambe in Pretoria, we are greeting you. And I am preacher Las Mangani. I am the national secretary of the church, but I'm based here in Pretoria. And currently, this is the headquarters, and it's located in Sunnyside. So in Pretoria, we have 2 branches. We have 1 branch here in the headquarters, and one it's in Pretoria North. So currently, as you saw during the service, we were above 100 believers already in Pretoria. And in the entire South Africa, we are in 6 provinces. We are in Johannesburg, we are in Cape Town, we are in Pretoria, we are in Durban, we are in Mpumalanga, as well as in Letabile. So now, if we are counting, we have plus minus 18 churches in the entire South Africa. So the only message that we can give or we can address to the man of God is that, man of God, the journalist Peggy was here, he saw how the service happened, and the believer of South Africa, Pretoria, they are really waiting for you. After 7 years, the believers, they have never seen you, Daddy, and they can't wait to see you. That's the message we can address to our Father. Thank you so much. Amen, journaliste. Kombo nanga d'abord Moussa Kolibodri, Nazana Pretoria, responsable à Pretoria. On a le prophète Konde Mpolo Dominique. D'abord, merci na soutien depuis Mosika. Par rapport à la réalité, mais aussi en tout cas, Zambia Batela. Côté à Bandima, en tout cas, courage na Bandimi, motivation. Nous, en tout cas, désolé quand on a combo na Nzambe, désolé quand on a Kim. La réalité des choses, mais ça, le Banzambe na kati ya mitema Bandimi, ils difficile, mais na maloba papa, puis na motivation papa, en tout cas, Bandima, comme croire ma cache na diloba parce que pays anglophone. Les facilités na pays francophone, pays anglophone c'est difficile mais la bolima en tout cas je vais en amitié ma nzembo to changer en anglais en tout cas et ce qui na kimi en tout cas et qui est bien en tout cas parce que mingi yana souci ka ba mona prophète hein parce que ne ba mona ba témoignage ne ba mona ba réalité baza pe na besoin prophète comme na mboko to apena na kundima que présence à prophète na mboko Afrique ici en tout cas tout le monde a changé ma casse totalement en tout cas on a besoin d'arriver à prophète en Afrique ici c'est plus important pour nos biso y compris dans les votes à Afrique ici. Amen. 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 Ya ngana nazamo sakolima depuis la ville province ya Pretoria na osala na siège. Message ezaka mok pona ko pesa epa ya prophète. Puis sinon merci na mayasle ko pesa kombilei na badate oyo nde bando s'attendre bandi bazaki vraiment tellement agité compris biso basade mais tellement appel à papa ekotaki na maloba oyo apema ki apesaki vraiment ekalmaki apesaki mitema ya bandi nyonso pe na ba raisonnement bato ba yo comprendre que réalité c'est tout landa oyo loba mi epa ya sa grandeur prophète Konde Mpolo Dominique vraiment merci na ye ndenge zo zalaka vraiment pembeni ya libota pembeni na biso malgré l'absence na mozoto boy mais spirituellement azo zalaka na biso vraiment tango nyonso. Amen. Amen ndeko Peggy. Ya liboso merci mingi mpona kopesa nga mwa maloba oyo. Ya grave ezaki toyokaki message ya papa ndenge apesaki eza mpe na bainformation mosusu batindelaki papa eza na bango babakisaki baimage mosusu ya kala mais mpona biso koniata mpe na papa awa ekolokola mpe mwa mipepe ebele eza na nzala ya papa ya eza nde malamu kasi mome ezalaki nango mabe wi mais ce n'est pas que esimbaki bandimi soit nayebi te papa sotambo eza okuti eza na bandima liloba oyo batushaki na bamipepe ozoyoka o makelele vraiment naza sio te. Donc il y a grave ça qui est trop c'est la papa on attendait na mboko depuis na 2018 ti lelo donc mboko ça non encore qu'on y attendait ça lobby coupé pour na sud-africain mais biso ba congolais surtout ça vraiment le couteau mabe église le baiser église so ba te belé ba lingi mingi pour bazolana
mingi bayoka même sango na musika bazoya aya yoki mateya alande na prophétie asepeli pe na église makasi vraiment sango zoke kitoko bato baosepela nango makasi. Merci. Ok, merci. Ya comme na first soulevé na monimbi ya église la ville ya Pretoria Afrique du Sud. Ya mon message na ngana pesa lelo kiteleki malamu vraiment to alaka na regret normalement lelo fallait to na moto na nzambe lelo mais et contenu ya désordre ya na mboka nde ya reportage mais kiteleki ka bien todo zela ya vraiment pour aya kokangola biso ça fait au moins 7 ans 6 ans nano akomi ate donc todo zeleka na nzala vraiment toka papa ya kotala biso bana poto osunga biso po makambo efungama amen. Tala boyende ezalaka lelo église bana nzambe na niveau ya monde entier ekomi na 27 pays mpona kolakisa ete lingomba eyikani toujours na mopepe ya l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique yango nde eza kolakisa ke oyo vraiment yango nde eza kolakisa ke église bana nzambe ezali église oyo nzambe vraiment atindaki biso na mokili. Amen libota. Kimi yankolo eikana na mabota na bino ngai na bino tokuta na mbalasima ezali koya na yaki na Afrique du Sud na itine ya l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique ezali ko remercier ye pe ezali ko pesa merci beaucoup na maman Marceline Safala azali molongani ya papa atikaka papa te pona ko accompagner papa na lourde charge oyo azanango na mokili ya se en tout cas ngana bino tokuta na mbalasima ezaki ya bino frère Peggy Nsasa depuis na Pretoria na Afrique du Sud.